Shalom, shalom na ba elinyo so mipai bozwami. Shalom na ba na nzambe pona poko na lelo. Shalom pointe toza ebele pona kolanda émission na biso le temps d'Isali. Toyebi ke poko nyonso toza kana mwa ba difficulté ya machine mais boteni biso rigueur te. Nzambe na Israël ale kana kopambola bino bipai nyonso bozwami. Topamboli ba nyonso bazwami dans les quatre coins du monde na butu na lelo. Ils ont privilège monene pona biso tozala parmi ba vivant pona koyoka sango malamu. Tika bipanyo so bokuta ina poko na lelo nzamba leka na kopambola bino parce que eza mukolo kitoko o nzamba bongisi po apambola eli moko na butu na lelo. Tolinge ke avant que to banda tokende kosambela pona kotika moment na biso ya fête ya maloba na nzambe de manière que nzambe na Israël akende komimonisa na poko na lelo à travers maloba na ye. Tendre Père, le Dieu de toute puissance, to pamboli monene nao parce que aux alines zambé, to commission pour na ba grande choses au salikat nabiso. Merci pour na souffle de vie, te recommander moment où entre tes belles saintes mains, toi qui es l'enseignant par excellence, tika ou enseigner biso à travers ta parole, paix dans la puissance et Saint-Esprit. Force Seigneur sur la ténèbres, il y a distraction, il y a divagation, il y a pensée. T'indiquer à musika dans le puissant nom de Jésus-Christ. Zanabiso du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus qui est notre véritable Dieu, Netorobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, to pamboli nzambe encore une fois parce que to zwingolu ya kozala parmi ba vivant ya poko na lelo, to pamboli nzambe na faveur o ya salibiso. Topamboli nzambe pona tia na grâce oya iko sala kati na biso nzamba leka na kopambola ba elinyonso bipai bino bozwami bino ba bato bosepelaka ko kota na poko na koyoka maloba na nzambe bosepelaka na maloba na nzambe na pamboli bino dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tika avant que to banda nazako kende kopambola chéri nanga mosai na nzambe l'évangéliste Sephora Likenja bipai wapi ya zwami nzamba pambola ye nzamba pambola papa na biso digital momo apambola mama na biso Pauline akende ko pambola bien aimé na biso na machine Jonathan momo apambola ba nyonso oyo basutena kabiso pona tina na mosala oyo tobosani te ba oyo bazali kosunga biso na mabondeli bana nyonso ya Mepsa Efrata nazali kopambola mama na biso Karine na mboka na Espagne nzamba pambola mama Beatrice na Mepsa Stockholm nzamba leka na kopambola ma fille Sylvie na kat na mboka na Yetebor pe mobile na Jean Paul nzamba leka na kopambola basakoli nyonso na bosanité papa na biso docteur Esaïe Saïf pe musakoli mama na biso mente elongo na ba servante nyonso oyo balandaka biso pe basutenaka biso na mabondeli nzamba pambola bana Mepsa nyonso bipai bozwami ezana Yetebor ezana Angola bipai nyonso dans les quatre coins du monde poko na lelo ezala poko ya lipamboli pona tia na bino tukutani lisusu pona fete ya maloba na nzambe pe suite ya message na biso tozali ko continuer na yango lelo tokokende komona mama na biso na likambo to teme na biso ya poko na lelo ezali les fonctions de l'onction tozali kokende kolobela na poko na lelo sur les fonctions de l'onction tope ni sala oyo epakolami esalaka na bomoi ya bana na nzambe ba oyo bazwingolu ya kopakolama ba oyo bazwingolu ya kozwa molimo santu ba oyo bazwi ngolu ya kozala baptisé du feu du Saint-Esprit yango na butu na lelo tokokende komona maman na biso na likambo ezali kolobela si les fonctions de l'onction bien aimé tango tozali kolobela onction ba ebalanda ki biso depuis ebandelia ba message na biso to ebandelia enseignement na biso bazali ko comprendre ndenge nini tozali ko évoluer malembe pona kotalisa bato ke année oyo nkolo asepeli ke ezala année tokokende na coquette mais à travers le feu du Saint-Esprit pe totalisa ki la définition au nyonso lelo tokokende mbala moko kokende kokota na fonction ba fonction oyo e bengami ba fonction de l'onction topé misala oyo e pakolami e sala kana bomo ya mwana na nzambe tika poko na lelo ezala poko ya lipamboli lisusu pona bino
Bien aimé, ce qui moto apakolami na mafuta ya molimo santu, ce qui moto azungolu ya kozwa libatisi ya molimo santu, esengeli na kati ya bomo ya moto oyo misala moko emonana, ba resultat moko emonana, oyo ezali ko marquer que mutu oyo azali susu te ndenge azalaki, il y a quelque chose de nouveau ekoti na kati na bomo na moto oyo. Esengeli ke na kati na vie ya ba chrétien misala ya epakolami emonana, parce que molimo na nzambe soko akiteli mutu akoki kozala lisusu ndenge moko te. Yango na poko na lelo nzambe asepelaki ke tokende komona parmi bafonction ebele oyo onction esalaka na vie ya mokristu to na vie ya élu, biso tokokende kozwa ngolu ya komeka kolimbola ndambo oyo ekokani na biso, de manière que topesa bana na nzambe makoki ya tope posa ya koluka kozala na epakolami ya molimo na nzambe. Bien aimé, molimo santu soko apakoli mutu to soki nzambe apakoli mutu na molimo na ye ezali pamba te. Ndenge na utaki koloba, l'onction nous a pas été donnée seulement pour des spectacles. Lokola lelo tozali komona bato po bayeba ke mutu azali na onction, esengeli bamona ke mutu azali motei oyo azali kokweyisa bato, oyo azali kosala ba spectacle, okomona na kati na mangomba utilisation ya onction ekomi beaucoup plus pour na ba spectacle que pour na tine na mosala oyo nzambe azali kopesa po ke esala na kati ya peuple na nzambe. Soki moto azali koteya tope bato bazali kobambama na se, okomona bandimi to ba eli balobi ke pasteur oyo penza azali na onction makasi, alors que onction epesameli biso te kaka mpona kobambama tope mpona tina na kosala ba spectacle, mais onction eza na ba fonction ebele oyo ekoki kosala na kati na bomoi na moto. Yango wana esengeli mutu ayeba ke tango biso tozwi libatisi na mai ndenge Yesu ayebisaki bayekoli na ye, alobi que Jean vous a baptisé d'eau, mais d'après du temps vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et lui koloba ke libatisi oyo biso tozali kopesa na mai, mais moto ya abatisaka na molimo, moto oyo azali kobaptiser na Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que nzambe ye moko nde moto azali kopakola bato na molimo santu, ye moko nde moto azali kopakola bato na onction, akopakola yango kaka pona batei te, mais akopakola yango na baye nyonso oyo bayambi Kristi lokola mokonzi pe mobikisi. Akoki kopakola yango ndenge ya lingi pe na sima nango pona kopesa moto misala oyo ye pe aligné na kati na bomo na moto. Bien aimé, na kati na vie chrétienne, soki moto apakolami na molimo na nzambe, tokokende kotanga ngo fonction ya liboso oyo molimo mosantu azali kopesa na bomo ya moto, to onction ekopesa na bomo ya mokristu, to na bomo ya élu de Dieu oyo ayambi Kristi lokola Seigneur et Sauveur. Bible ezali kotalisa biso ke ezali d'abord eloko ya liboso ezali connaissance pe révélation ya bonzambe. Soki moto azali loin du Saint-Esprit, donc l'onction nous donne la connaissance et la révélation de Dieu. Lorsque vous êtes loin du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit va vous donner la connaissance et la révélation exacte de Dieu et des choses. C'est-à-dire que lorsque vous êtes loin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même viendra vous enseigner pour vous donner la connaissance exacte et la révélation de Dieu. Bien aimé, okoya komona mukolo mosusu Yesu aza kotuna bayekoli na ye ke Pierre bazali koloba nini au sujet na nga na bato na cité. Bayekoli balobi ke bamususu balobi ozali prophète, bamususu balobi ozali Jean-Baptiste, bamususu balobi ozali moko na basakoli. Alors atudi bongo bino bayekoli na nga bino bolobi nini? Pierre alobi, le fils de Dieu vivant. Christ abaluki atali Pierre alobi, Pierre eza mai na makila te moto e révélé yo makambo eza molimo na nzambe.
C'est vous dire que pour moi, toi, j'ai révélation à Bonzambe. Moi, toi, j'ai révélation à Makamwanzambe. Pour moi, toi, j'ai la connaissance à Bonzambe. Que Christ a zanani, Zamba zanani. Il faut moi, toi, j'ai la ouin, à la pas la mimoko spécial. C'est cette option-là qui me mène à la révélation à profondeur à Makamwanzambe. Le Saint-Esprit, ton option et Saint-Esprit, et que quand ça monte la profondeur et la connaissance, et que quand ça monte la révélation des choses, où moutakoki ko comprendre d'un côté, où moutakoki ko imaginer. Alors, que ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a révélé toutes ces choses, mais ce Dieu lui-même, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu lui-même, il y a moi qui t'a qui a Pierre pour nous révéler qui est Christ. Au moins, il ça la fonction, il y a option. Option, ce qui moutou à Zanango, ce qui moutou à l'ati mouli mosantu, à commande à cause de la révélation, il y a profondeur, il y a bonzambé, à cause de la connaissance exacte, il y a makambonzambé. Pourtant, connaissance à Makamwanzambe, ezalika kapona tina na ba pasteur était, ezalika kapona tina na ba apôtre était, ezalika kapona tina na ba prophète était, mais la connaissance de Dieu ezapona ba elignonso, ba nanzambe nyonso o ba yambi Christ comme Seigneur et Sauveur, ezapona mutu nyonso o ya sepeli ko yamba nzambe na bomo inaye. Bon soki mutu yo Azu et pas collaborateur azu auction ensemble, c'est cette auction là et kobanda kopé ça une révélation et kobanda kopé ça ba interprétation il y a ba parole oh il y a kobanda kotanga même na Biblia et kobanda kopé ça une connaissance exacte il y a idée oh ezali sima ya maloba ensemble. Bien aimé, Pierre ayebaki kozwa révélation oyo ezalaki te pasteur moko ateyaki ezalaki apôtre moko te parce que bango bazalaki ba apôtre liboso mais l'onction oyo ekitaki kati na ye et puis Christ a confirmé que eza maïté eza mutu te après son révélation on n'a pas comprendre ngana zan. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que l'onction de Dieu qui peut nous donner la révélation, donc la connaissance exacte, il y a profondeur et il y a bonzambé. Voilà fonction, il y a option 4 nabiso pour esunga nabiso pour révéler biso nzambe, pour révéler makamwa nzambe, pour révéler pensée na nzambe, pour révéler oni nzamba lingi na kati nabiso. Dieu nous met tous en besoin de l'onction du Saint-Esprit parce que l'onction du Saint-Esprit nous donne la connaissance et la révélation des choses et des dits. Voilà pourquoi on a pas qu'on a l'élo. On a besoin aux la loin du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit appelle ça révélation et à profondeur à makamwanzambe. Bato mingi o basali théologie, bato mingi o batangi makamwanzambe, mais ceux qui basent loin du Saint-Esprit, vous allez comprendre que bakote à makamwanzambe selon la lettre, o ekoki ko tuer bato, o ekoki ko mema bato na perdition. Mais vous allez comprendre que Moutou Sima Koyekola, et c'est que Moutou Azala paix loin du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a côté la profondeur et à l'être, à côté la profondeur et à écriture, pour comprendre exactement penser dans Zambé. Yekoli bazwa ki taya kofanda na Yesu pendant 3 ans et demi pour na koyekola lettre, koyekola bonzambe. Mais Christ a ebisi bango. Bobi mana noté à Jérusalem jusqu'à ce que vous la loin du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes ces choses. Bien aimé, juif et pas colami. C'est alors Pierre Oyawangana qui Christ a déclaré que Christ était Dieu. Parce qu'il y avait maintenant l'onction de la révélation, l'onction de la connaissance exacte. Avec comprendre que Moutou Tozara Kine, Azara Ikaramon et Marie P. Joseph, mais c'était Dieu lui-même en chair qui est venu nous visiter. Et à ce moment-là, tant a eu révélation, a commis qu'on prêcher sans que abanga, a commis qu'on prêcher avec audacité, a commis qu'on prêcher avec une option supérieure, parce qu'il y a qui nani oyo abanda qui ko témoigner. Voilà pourquoi, bien aimé, la vie chrétienne, et je sais que nous comprendre que l'onction de Dieu nous donne la connaissance et la profondeur de Dieu. Si vous êtes loin du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de moto. À quoi révéler bonzambe, à quoi qu'on a profondeur et à bonzambe. C'est lui l'enseignant par excellence. Il y a un truc de Kotanga, Namokana na 1 Jean, chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 21. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Verset 21. Je vous ai écrit,
Non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous avez la connaissance et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. C'est-à-dire que lorsqu'on est loin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va bannir le mensonge, l'esprit de mensonge la carte na munokonayo. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de Dieu. Vous avez été loin. L'onction que vous avez reçue de la part de celui qui vous a appelé vous donne la connaissance. Maintenant, nous comprenons que quand nous sommes loin aussi pour avoir la connaissance et la profondeur des choses de Dieu. Nous ne sommes pas seulement loin pour la cocoï sabato. Nous ne sommes pas loin seulement pour la salaba spectacle. Nous ne sommes pas loin seulement pour la bamba bakazaka. Nous ne sommes pas loin seulement pour la lakisake nana zalaka nanzambe. Mais cette option va nous donner la connaissance de Dieu, la connaissance des choses de Dieu, la révélation des choses de Dieu. C'est ça la mission de fonction et option dans la vie chrétienne, dans la vie de Christ, dans la vie d'Élie. Pour nous avoir connaissance exacte, il y a bon Zambé. Zambé, alors que il y a pas connu l'option que nous avons reçue de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Ça dit que cette option que nous avons reçue, c'est cette option-là, il y a un qu'on peut savoir sur connaissance. Au moment où nous avons moins du Saint-Esprit, il suffit seulement attendre que Nzambe Bibale Misato, abandi ko soit interprétation ya makambo ya tangi à travers la connaissance du Saint-Esprit, où ils l'enseignant par excellence. Akomanda ko enseigner makambo yo, tant sous pasteur akokaki ko kota na profondeur nangote. Mais le Saint-Esprit va te révéler, akokota na profondeur et connaissance à bon Nzambe. Voilà pourquoi on a que dans mon canal il y a Osée chapitre 4 le verset 6 Nzamba zali ko regretter kuna parce que ceux qui montent à connaissance à bon Nzambe ma qui a connaissance ne zali ko mema bato lelo na perdition ma qui a connaissance à bon Nzambe zali ko mema bato makota bandako ndako ma qui a zanga ko yeba bon Nzambe nde ezali ko tinda biso to ke ko sim magie to ke ko kota na occultisme to ke ko kota na bandako ya bonganga na bandako ya bolili parce que nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Mukolo ko soit vraie connaissance à bon Nzambe oyeba ke Nzamba zali nani oyeba ke Christ azanani oyeba ke évangile zanini puissance ni na kati évangile bien aimé on a besoin de moto amemo na ndako banganga yango moni na livre ya Osée 4 verset 6 Nzamba zo regretter alors que même mana na ye ici la Bible ne parle pas na bateau bazaba pagano on a Osée Bible zo ba que Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça dit que banana ye peuple na Nzambe, ba oyo ba ndimeli Nzambe, ba oyo ba yambi Nzambe mais comme bazana option ya connaissance c'était moment ya pasi babandi ko talela banganga, moment ya pasi babandi ko kota na ndako ya ba occultiste, moment ya pasi ba komi ko luka ba solution en dehors ya bon Nzambe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu tout puissant. Et que na kati na ba écriture naie, ba promesse ensemble des alliés, ou ekoki ko changer vie ya moto, ou ekoki ko pesa solution na problème oyo lingi ko lukela nango nganga. Faute ya connaissance ya bonzambe, yango zo mona batolelo ba boyi même ko sambela. Faute ya kozanga ko zo connaissance ya ba écriture, yango zo mona ba église eza ko se multiplier, mais eza na kati ya cette doctrine te. Faut y a connaissance à bonzambe bato bakomi ko interpréter Bible lokola makambo ya kutimi na bango lokola makambo ya ba famille na bango pour mutazana connaissance c'était voilà pourquoi nous avons besoin d'être loin du Saint-Esprit car nous avons l'option du Saint-Esprit. La Bible dit que l'option que Dieu nous a donné nous donne la connaissance de Dieu. Tika na poko na lelo bien aimé obanda ko zwa désir ya kozala loin du Saint-Esprit. Pour que Saint-Esprit a comme mon akati ya profondeur, il y a connaissance exacte en Nzambe, okoyeba ke bon Nzambe et englober makambo nyonso, ozana tina te moto amema obi mema, ozana tina te moto amema na ba doctrine ya ba démon, ozana tina te moto amema parce que vous avez la connaissance exacte ya makambo na Nzambe. Et pour que vous puissiez avoir la connaissance exacte, il faut que vous ayez la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Tokotanga kaka tozali ko continuer place tozali ki na 1 Jean chapitre 2 toko sauter place on a toko kede kotanga na verset 27 yo kandenge Bible lobi 1 Jean chapitre 2 le verset 27 Bible lobi boy pour vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure à vous
et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais que son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritablement, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez à lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Parole du Seigneur. Je reprends encore une fois. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure à vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez à lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Parole du Seigneur. Bible lobi, soki bato mosusu, bazangi boyebi, mais biso, to bino, pona biso, l'onction que vous avez reçue de lui demeure à vous. Tika et pakolami, onction o biso to jouer pas dans Nzambe, et oume la kati na biso. Et nous n'avons même pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que ceux qui m'ont en option, en a moto, aya comme ma fausse enseignement. Mais, comme son onction vous enseigne toutes les choses, alléluia, c'est là où moi j'ai vraiment applaudi. L'onction de Dieu nous enseigne toutes les choses. Bien aimé, mon Christ Azali, loin du Saint-Esprit, onction a enseigné makamonyoso. Non seulement bonzambe, non seulement profondeur à bonzambe, mais onction a collection même comment vivre dans la société. Onction a collection même comment vivre dans la katia libala. Onction a collection même comment vivre dans la katia église. Onction a collection respect mutuel. Onction collection nengenini okoki kosala même affaire. Oui, il y a aussi l'onction même pour na kosala affaire. Il y a l'onction sur toutes les choses. Ça veut dire que celui qui est loin du Saint-Esprit, onction et kobanda kotali so na ba domaine nyonso ya vie nengenini okoki kosala po okoma na excellence. L'onction que nous avons reçu et qu'on enseignait aussi toutes les choses. Bien aimé, malamini to saka makambo. Toujours tourner dans un cercle vicieux, toujours qu'on s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas une onction spéciale qui qu'on enseignait comment to sala di kambongo. Moutou azali oué du Saint-Esprit avant qu'il sala di kambonyoso. Saint-Esprit a enseigné que ça la boye. Moutou azali oué du Saint-Esprit, même dans le moment de fiançailles, l'onction de Dieu va t'enseigner. Et quand tu as que Moutou yo lingi ko bala nanaye, ye wana mobali ya libala, ye wana mwasi ya libala. L'onction du Saint-Esprit a kolakisa yo ke nzela yo lingi ko tambola, ba camarades yo zo tambola na bango, ce sont déjà o ba tambola kana mbeli mibale. L'onction du Saint-Esprit va te révéler toutes les choses, va t'enseigner toutes les choses. C'est-à-dire que l'onction Yanzambe azali véritable enseignant ou enseignant kabiso makamonyo sopoto ke de l'excellence. Tu vois maintenant que tu as besoin qu'on ait une onction spéciale, onction bonzambe, pour que cette onction nous enseigne sur toutes les choses. Na domaine nous sur yolingi ko sala, na domaine nous sur yolingi ko tambola, na domaine nous sur yolingi ko kendeliboso, vous avez besoin d'être loin du Saint-Esprit. Bien aimé, ce qui vous allez ko jouer, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas été loin na likamo to yolingi ko sala. Même pour na tiena koyemba, bien aimé, ce que vous allez loin pour na tiena na koyemba comme chantre, maloba na okobanda ko telemisa bato na église te, okobanda ko tindika bato na makasi te, oya telemita za suspect, oya telemita. Non, bien aimé, quand vous avez l'option de chanter, il suffit seulement obanda koyemba, otinda bato te, omona bato bazali ko telema bango moko, bato babandi ko yemba, bato bakoti na dimension, parce que l'option que vous avez reçue et ko enseigner yo pe ko banda ko kota kat na bato. Mais que quelqu'un qui n'a pas l'option ya koyemba, akotindi ka bato na makasi, akobanda koloba maloba, o écoute bandi ko pesa tango zolo bana liboso, bato bandi ko yoka kanda di alongwa kuna na podium. Parce que vous n'avez pas été loin pour oser la chanter. Quelqu'un qui est loin pour l'enseignement, quand vous prêchez, quand vous enseignez, moto ko bate matea oyo ezakinde yanga, parce que ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui va enseigner, père kobanda ko toucher na mitema ya bato. Quand vous êtes loin pour na libala, bien aimé, fiancé na atabaye ko funda, balobi ke yo moi sur azala kandoki, moi sur azalibo, le Saint-Esprit va enseigner ton mari, ta fiancée akoloba ke tete wana nde moi si ya libala. Nous avons besoin d'être loin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a conseillé biso na makamonyos. Bien aimé na poko na lelo, yeba ngoke fonction ya liboso ya Saint-Esprit, c'est pour nous donner onction à liboso, plutôt fonction à Saint-Esprit, et ça dit pour la connaissance et révélation, il y a bon zambé.
nzambe na poko na lelo akende ko pambola elimoko mutu nyonso oya kosenga onction ya Saint-Esprit na poko na lelo onction na nzambe ekita likolo na yo ebanda ko enseigner yo soki oeshua ki na domaine moko belela Saint-Esprit loba Saint-Esprit yaka kopesa nga connaissance ya bonzambe soki makambo nzambe yo yeba kagote belela Saint-Esprit na poko na lelo akita aya ko enseigner aussi toutes les choses. Enseignez même comment koko loba na bato. Enseignez comment koko vivre na mobali na yo. Enseignez comment koko vivre na ba camarades, comment koko vivre na ba voisins. Le Saint-Esprit enseigne toutes ces choses. Vous savez mutu azali ouais du Saint-Esprit na langage na bato bakobanda ko sepela. Okomi na place, obandi ko loba bato oh tolinga kande ko na tangwa ye. Lera pesa ka conseil, uzoka kinya na motema. Malobane azali assaisonné du Saint-Esprit, assaisonné du seul. Malobane azako pesa kinya. Mais mutu yazali ouais du Saint-Esprit te soka lobi ka ali kabo bato bazoka posa donc ba tambata obiba na kati na bango molobano zo pesa bato kanda chaque fois que tu ouvres la bouche ozali ko énerver bato parce que na kati no il y a un vide l'onction du Saint-Esprit ezali te bien aimé na poko na lelo ozana besoin que cette année Saint-Esprit akita kati na yo ozwa onction moko spéciale oyo banda ko pesa maloba ya kitoko bipa nyonso yo koleka poke o banda ko salela nzambe. Deuxième fonction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous intronise azali ko introniser moto ko pesa moto bonkonzi. Bien aimé Bible lobi ke mutu nyonso oyo yambi Christ akomi mwana na nzambe abi à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Quand on est loin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne le pouvoir, va t'introniser au koma mwana na nzambe. Aussi trône moko, au fani na kiti lokola mwana na nzambe. L'autorité est comme il dit le pouvoir est comme il quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. Vous allez vous souvenir, il au Christ à soi qui baptême. Il dit que si il baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Que celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire que quand quelqu'un est un enfant de Dieu et que Azui est pas colami. Et ça dit signe pour confirmer que moto ya komi moi na nzambe ba introniser ba cotiser na trône ya bonzambe a komi na pouvoir ya kobenga mamona na nzambe. Wana nde auction ça dit qu'on peut savoir sur le pouvoir tant que tu as dit qu'on soit épacolami c'est pour donner le pouvoir, c'est pour donner la capacité, l'autorité sur les démons, sur toutes les puissances de ce monde. Parce que ba nzambe nzamba pakoli bango na molimo santu pour ba dominer na sena mokili pour ba dominer ko na puissance à ténèbres pour ba dominer ko na force nyonso oyo ezali contraire na force na bonzambe. Raison pour laquelle bien aimé quand on est loin du Saint-Esprit, Saint-Esprit akoya ko introniser yo akopeso bokonzi akofeso na kiti bien aimé na niemite soki ba Eli to yeba ka ke le fait seulement ko benga mutu mwana nzambe ezali kambo munene. Peut-être yo mona kango eloko muke, peut-être olingaka ba benga yo prophète, olingaka ba benga yo apôtre po yeba ke oza mutu munene. Bien aimé, mutu mususu bakoki ko pesa ba titre nyonso ya ministère, mais soki aza mwana na nzambe te na lola bazomona mutu pamba, ba démon bazomona mutu pamba parce que lelo tozomona bato balati ba ministère mais bazaba na nzambe te. Mais la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a intronisés. Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nana sepela kamoto benga mwana na nzambe. Na fani na ngene na fani na kiti ya botata, na fani na kiti ya bonzambe, pe na sibanango apakolinga na mafuta. Eleki ba titre ministériel nyonso bakoko benga na mokili. L'équipe a grade nyonso bato bakoki kozwa archibishop, archinzambe, archipape, archisoki ndenge nini. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, malgré ba titre nyonso oyo liboso na nzambe, d'ailleurs ba demo bakomona eloko pamba. Voilà pourquoi c'est on a besoin de Saint-Esprit. Yewana sima ya koyamba Christ ako introniser yo, ako kotiso na bokonzi po obenga mwana na nzambe. Ozala moto ozali ko commander, ko welela no ba titre te bien aimé, ko welela no ba grade te, welela opakola mana molimo santu po ke nzamba fandi sona ngende, nzamba fandi sona kiti ya bonzambe, ofanda lokola mwana na ye.
Obanda ko commander ba démon, obanda ko commander ba sorcier, obanda ko commander puissance sur la ténèbre en tant que moi na Nzambe. Oui, parce que Satan peut azana bananae. Selon Jean 8:44, que vous avez pour père le diable. Mais nous avons comme père le Dieu de toute puissance, le créateur de la terre et des cieux. Yende motazalaka ko introniser biso. Nanzia n'est pas ko la mia mafuta Saint-Esprit. Lorsque vous êtes loin du Saint-Esprit, Nzambe ako pa kolona mafuta pour t'introniser. Oko mamwana naye, obanda ko dondo, oko ba prince. Yango babenga biso ba prince. Parce que toza na kati ya royaume ya bonzambe. Pourquoi na lelo Nzambe a intronisé Eli moko apa kolona mafuta. Mafuta tango ko kita na mutu na yo, yango nde ko memela yo trône, obanda ko régner, diko na puissance nyonso. Yango ko memela trône, o régner, diko na force nyonso, ozali contraire na bonzambe. Tokotanga na mokanda na 1 Samuel chapitre 10 le verset 1er. 1 Samuel chapitre 10 le verset 1. Nzamba pambola Eli moko na poko na lelo. 1 Samuel chapitre 10 verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile et qu'il lui répandit sur la tête de Saoul et le baisa et dit: l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Alléluia. Vous avez une fonction et auction. Saoul oyo azaki moto pamba yebana kite. Azaki moto yebana kotia kate. Peut-être le kola on a poko na lelo bien aimé. Bato suma kotala libota na babi libota ya pamba. Libota oyo bozaka na ba ministre te. Libota oyo bozaka na ba PDG te. Libota oyo bozaka na ba homme d'affaires te. Mais Nzambe alingi kotombola Eli moko. Abengi yo na poko na lopo pakolo na mafuta. Mafuta na bonzambe sopa na likolo na yo. Bongo omona ndenge Nzambe asala ka différence. Na kati na ba famille oza na ba kombo na oyo ezaka na ba kombo te. Nzambe memaka makambo ezali ya bolema, makambo ezali ya folie pona mokili, pona ko confondre ba sage, pona ko confondre bato ya mayele, pona ko confondre bato basala ba kombo na lolenge ya mabe. Yango na poni yo Eli oyo na butu na lelo. Yo motozo la nangai, aponi yo nenga pona ki Saoul. Bible dit l'Éternel t'a choisi. Bien aimé, pour oser pas kolami. D'abord il faut pona mais pas dans Nzambe. Le Seigneur ne peut pas oindre n'importe qui. Nzamba pona kabato, na kati ya mabota, na kati ya ba famille, na kati ya société, na kati ya nation. Dieu choisit baoyo bazali ba wena ye. Et akopona yo ata oyebani te, ata otanga ba université te, ata okende poto te, ata ozalaka na bande côté na poto. Mais quand Dieu fait ton choix, asali choix na ye likolo na yo, bien aimé makambo ko changer na vie na yo. Ndenga salaki pa na Saoul. Nzamba talaki libota na Saoul te, atalaki lolenge na Saoul te, atindiki Saoul liboso na mosakoli. Alobi sopela ye mafuta na poni ye. Bien aimé poko na lelo Nzamba sali choix likolo na yo. Alobi ke likolo na onde mafuta ezo sopana pona année 2020 oyo. Nzamba poni yo poke am introniser yo. Na nzela na yo libota na yo eyebana. Mafuta na moto na yo emema na trône ya royauté. Et changer destinée na yo. Et memela yo élévation. Et changer histoire ya famille na yo. O banda moto ya sika oyo ko mema kombo ya grandeur à cause de l'huile d'ici ta tête. Na poko na lelo Nzamba lobi na Samuel alobi ke sopa mafuta likolo na ye. Mafuta wana abike le Seigneur n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage. Donc Nzambe auction ta besoin kita likolo na moto, c'est pour que l'homme soit un chef. Chef oza moto ya komandaka, chef oza moto ya renyaka, chef oza li moto azali ko diriger. Bien aimé na poko na lelo soki mafuta bonzambe kiti likolo na yo, okozala mokonzi pona ko commander, okozala mokonzi pona ko dominer, okozala mokonzi pona ko sala ba grandes choses à cause de cette auction que tu reçois. Voyez-vous, ce sont des fonctions de l'auction. Ça veut dire que l'auction, quand est quitté la moto, et qu'on banda ko introniser moto, et qu'on banda ko pesa moto pouvoir, et qu'on change statut à moto. Yango moni même mari, azaki moi si ayeba ki mibalite, ayeba na ki même te, na kati na Israël, ba vierge lokola mari bazala ki belé. Ba vierge pe o ba mususu pe ba neko banga Nzambe bazala ki belé. Mais le Seigneur a fait un choix.
spécial likolo na Marie ndenga sali pe choix likolo na yo bien aimé bokoza la bato ebele na kati ya église bokoza la bato ebele na kati ya famille mais soki nzambe sali choix epa na yo moto akotuna nzambe te na kati ya souveraineté na epona nini kaka ye moto akotuna pasteur te mais pasteur epona nini nga naza na église banda kala ndenge nini nga nazwi epakolami yo te nzambe asalaka choix na ye na bato na ye ndenge alingi e nalingi koyebisa oke na butu na lelo choix wana ekiti nde likolo na yo nzambe aponi yo ndenge aponaki Marie alobi Marie tu as trouvé grâce parmi toutes les vierges. C'est un choix qu'on joue et pas qu'on l'a mis. Il y a bon Zambé pour que ma kamba kokamo et salima. Ils ont choix dans Zambé. Et bien aimé Marie, alors que ma kambo yozo yibisanga ko salima ndenge nini. Abi le Saint-Esprit viendra sur toi. Et ni ko bakimoni mo santa ko pakola zemi yo ko zwa et ko uta na makamba mibalite et ko uta na ba metsete et ko uta na batote mais ko uta na pakola mi. Il y a une option spéciale et ko lata yo Marie et ko changer avenir na yo et ko changer kombo na yo et ko changer histoire na yo. Bato bakolobelo na mokili mobimba. Butu na lelo molimo na nzambe wa sali choix likolo na yo. Asopelo mafuta il faut changer ministère na yo, il faut changer histoire na yo, il faut changer libota na yo, il faut changer kombo ya bana na yo. L'option spéciale ya changement et kita likolo na yo ndenge nzamba kitela ki likolo na Marie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Pourquoi na lelo nazoka mafuta ko sopana dikona ba ebi ebele bipa nyonso bozwami option na nzambe zali ko kita pona ko sopana dikona bato. Tika nzambe na bikamu apakolona mafuta parce que l'option ezali ko memela biso makambo yo to ezali ko introniser biso poto ko mabana nzambe. Bien aimé, Saoul a komaki mwana nzambe à cause ya mafuta wana. Leka mafuta kitina mutu na ye makambo nyonso changer akomi roi ake kofana na kiti ya liboso ya bokonzi pona kokamba Israël. Voilà omoni mosala option na nzambe salaka. Fonction ya misato tokomona na poko na lelo. Option ya nzambe soki kiti na moto. L'option transforme la personnalité et rend quelqu'un précieux devant l'Éternel. L'option de Dieu transforme la personnalité et rend quelqu'un précieux devant l'homme. C'est-à-dire que l'option transforme la personnalité. Option peut transformer personnalité na yo. Option nzambe soko lati yango fonction yango zali ekoko tika yo tendengo zalaki. Lorsque vous êtes loin du Saint-Esprit, l'option de Dieu transforme la vie d'une personne, transforme l'histoire d'une personne. Pe okomi moto moko très précieux. Liboso na nzambe pe liboso na bato. Ata oyebana kite, ata ozalaki moto pamba, ata ozalaki moto bato babwakisaki. Lorsque l'option de Dieu est simbio, bien aimé, l'option wana ekoya ko transformer vie na yo, et ko transformer identité na yo, et ko transformer personnalité na yo. Tokotanga na mokanda kaka 1 Samuel sika tozali na chapitre 10 le verset 6 kino na verset 7. Nzamba pambola ba elinyonso, ba bazali ko koma pona baninga nzamba leka na ko pambola bango. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6 au verset 7. La Bible dit ceci: l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Alléluia. Naninge ke mutumoko comprendre makambo nzamba zali koloba. Troisième fonction et option. L'option transforme la personnalité et rend quelqu'un précieux devant Dieu. Ah, bien aimé, non seulement mafuta et kitaki likolo na Saoul, mais yoka et loko moko le kaki. Bien aimé, mafuta koko kita likolo na yo. Oko peko kende kosomba ba bisangela ya mafuta sopi na mutu. Mais yango te mutu osala makambo. Mais l'esprit de l'Éternel il faut zala likolo na yo. Molimo na nzambe kita likolo na mafuta oyo. Molimo na nzambe ye wana nde option ye wana nde pakola ye wana nde capacité surnaturelle oyo ko changer identité personnalité na yo. Bien aimé, mosakoli abandi koloba pona tina na Saoul. Mosakoli alobi na yeboy. Molimo na nzamba ko simba yo. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Oh, alléluia. Mosakoli alobi ketala. Tango yo zali ko kendoza molimo na nzambe tango ko simba yo. Tango Saint-Esprit akokita. Tango ko zwa epakola mina nzambe. Eloko moko ko salema.
oko bongwana mbala moko ko bongwana personnalité no ko bongwana molimo santo akoya ko sala changement na vie na yo aloboli personnalité oyo bato bandai ko chola yo o ba mona ke liboso ya moto ya mwana azali ko luka kaka ba bibwele moto ya ko luka moto ya ko tambola ya ko changer personnalité na yo pe oko banda ko sakola. Parce que na kati na munoko na yo maloba no ko se susu ndengo zaki liboso te maloba nyoso ko banda ko bimisa ko zala bisakoli pe sima na bisakoli molimo na nzambe tango akolata munoko na oyo koloba yango ko salema mosakoli azali nani mosakoli azali messager na nzambe mosakoli azali motindami na nzambe oyo nzamba lata ka bibebu pe azali ko loba makambo ko salema. Bien aimé, Saoul atikala kozala mosakolite mais molimo na nzambe oxo na nzambe tango latie mosakoli yebise ke yo okobanda ko sakola malgré ozali roi mais maloba na munoko no ekokoma maloba ya basakoli. Hallelujah. Bien aimé, tika epakola na nzambe lata bibebu na yo oza prophète ya vie na yo oza prophète ya libota na yo oza mosakoli ya nation elingi koloba ke moto aza na epakolami oyo azali loin du Saint-Esprit bibebu na ye munoko na ye ezali loin maloba ya kobanda koloba nzamba kobanda kokokisa. Voilà pourquoi la Bible dit que je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédit mes envoyés. Mes envoyés, Nikoloba, batindami, or batindami, bangwana de basakoli. Baton zamba tinda, baton zamba pakola. Ce qui mosakoli a l'orbi di kambo. Nzamba atinda eto, nzamba kokokisa maloba ya mosakoli. Nzamba kokisa kamaloba ya basakoli. Ezala ainsi dit l'Éternel. Ezala ainsi dit l'homme dédié. Nzamba kosala yango po nzamba si apakoli mosakoli munoko na ye en fait que makambo ya kobanda koloba ye nzambe na bikamwa na souveraineté na ye akokisa maloba wana. Bien aimé, keba na moto apakolami na nzambe soko afungoli munoko kosakola po na yo koloba maloba olinga te kolanda yo soko lobi no maloba ya pasi ekokomela yo soki pe apamboli yo opamwami na poko na lelo lokwa na poko na lelo nzamba apakoli munoko na ngai et que na pambola obisika ozwami ki vina yo changer ki mbula oyo ezala mbula ya okopela moto e mbula oyo kozala mbula bana na ba sala kombo mbula oyo ezali mbula ya référence ya différence na kati na vina yo bato bakotatola ki yo za na nzambe na déclarer yango na kombo na Yesu Kristo lokola motinda mina nzambe. Bien aimé, alobi na ke maloba na nzambe okobanda ko sakola elingi koloba tango moto za loin du Saint-Esprit changer langage na yo non seulement yo moko moto changer maloba na pe il faut changer po na kati na munoko na yo epakola mi ya bisakoli ezali na kati na munoko na yo nzamba si atie ainsi dit l'Éternel banda siko ko sakola maloba po na vie na yo banda ko sakola po na bana na yo banda ko sakola po na famille na yo les choses ne marchent pas banda ko sala ba déclaration na butu na lelo loba cette année c'est une année de faveur pour moi c'est une année de délivrance pour moi c'est une année de guérison pour moi c'est une année d'excellence pour ma famille c'est une année de bénédiction pour mes enfants dans le puissant nom de Jésus parce que aux a loin na munoko na yo t'as la fonction ya Saint-Esprit. Alors lorsque tu seras saisi du Saint-Esprit, tu seras changé à un autre homme et tu prophétiseras. La prophétie, ce sont des déclarations de paroles. Maloba oyo bani koloba au nom de l'Éternel. Yamona na poko na lelo bien aimé yebaka ngoke yo za mosakoli pona libota na yo akozela te bato mosusu basakola malamu pona yo kozela te ke bato baloba malamu pona yo si les gens ne veulent pas prophétiser de bonnes choses pour toi pour tes enfants mais yo moko lokola munoko eza ko pakolama sakola maloba pona bana na yo sakola maloba bien pona na yo moko sakola maloba pona mobali na yo sakola maloba kitoko pona mwasi na yo na poko na lelo banda ko déclarer guérison banda ko déclarer succès banda ko déclarer élévation dans le puissant nom de Jésus parce que Nzamba lobi que tu prophétiseras et tu seras changé. Pourquoi? Parce que tu es saisi du Saint-Esprit. Ozana option moko spécial na bibebu na yo yango Nzamba ko salela yango.
na poko na lelo bien-aimé nzamba pambola elinyonso oya ebiki azamo sakoli bien-aimé ozamo sakoli ya ministère était mais ozamo sakoli parce que l'esprit de l'Éternel a simbi bibebu na yo parce que munoko na yo ekomi munoko na nzambe parce que makambo ozali ko sala eza makambo na nzambe yango na poko na lelo bien-aimé oyeba ke oza n'importe qui te nzamba ponaka bato pamba te aponi yo parce que tu as de prix na miso na ye tu as de la valeur na miso na ye apona ki Saulu pamba te ata bato bamona ki Saulu moto pamba mais na miso nzambe bandai komona Saulu moto munene même si les gens ne sont pas d'accord avec toi yeba ke yo ozana na valeur na totanga verset moko oyo na bataki ko linga totanga ngo avant que tolekana était ni mosusu totangi na mokanda na Ésaïe chapitre 43 verset 3 tina verset 4 Ésaïe chapitre 43 le verset 3 qui nous a verset 4. Je dis au nom de Jésus-Christ. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour la rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Yokana verset 4. Parce que tu as le prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je te donnerai des hommes à ta place et des peuples pour la vie. Parole du Seigneur. Alléluia. Dans verset 4, dans ce pays, dans Makambo, dans Isaïe 43, verset 4, Bible dit, parce que tu as de prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Oui, nous avons parce que tu as de prix à ses yeux. Bien aimé, tu as des prix à ses yeux. Oh, la famille, non, aussi là où on s'allait de l'autre côté. Que tu as des prix à saisir. Na quartier, je voulais te dire que tu as des prix à saisir. Attends aussi les saba université. Que tu as des prix à saisir. Attends yoza kana mukanda toza na poto awa. Bato bazo mono moto pambola la kana basalo ya bato. Lelo zali na France, lobi na Belgique, bukuna na Hollande. Mais nangina ebisa yo élu de Dieu. Tu as des prix à saisir. Attends bato bazo mono que yoza ko bala te baninga basi babali, baboti bana. Bien aimé komi tungisate. Tu as des prix à saisir. Ata bato bazo mona na église ya muke, bato bayakate. Menangina ebiso moto na Nzambe, tu as des prix à saisir. Tout ce que bato bakoki koloba pona tina na yo, sache que tu as des prix à saisir. Oh, na poko na lelo, Nzamba zo komona ozana na motuya na miso na ye. Bien aimé na kati na famille, Nzamba zo mona ozana motuya, Nzamba zo mona ozana moto munene, na poko na lelo le Seigneur t'a choisi. Yango azako sopelo mafuta parce que tu as des prix à saisir. Ata bato ba monio oyebi koloba suédois te, oyebi koloba français te, oyebi koloba anglais te. Bien aimé, tu as des prix à saisir. Complexe d'infériorité, tu as des prix à saisir. Même aux alliés paralytiques, aux alliés namaba défaut corporel, yeba que tu as des prix à saisir. Même aux anakati andako cloué nambeto, je te dis que si tu as noté, tu as des prix à saisir. Même aux anakati na prison, sache que tu as des prix à saisir. Motuya oyo zana ngoli boso na Nzambe et kokani na valeur moko te na miso na Nzambe. Nzamba zo mona yo bien aimé que tu as des prix à saisir. Yangwana na poko na lelo esengi oyeba ke miso Nzamba za kotala yo eza miso bato batale la kayote. Nzamba zo mona ke na miso na ye tu as de la valeur, tu as des prix. Voilà pourquoi l'onction et ko kita na poko na lelo pour transformer personnalité na yo pe e komisa yo mutu moko précieux dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette année oh ça la transformer. Nzamba transformer personnalité na yo. Nzamba transformer identité na yo. Nzamba transformer identité ya bana na yo. Nzamba transformer identité ya libota na yo. Parce que vous avez de prix à saisir. Na butu na lelo mafuta ya transformation, onction ya transformation et quitte na ba paramètres nyonso et quitte na ba dimension nyonso parce que tu as des prix à saisir. Bien aimé, il y a quelque chose qui est important. Tu as des prix à saisir. Ata bato balobi no ki yoza motopamba. Ata bato bazo croire na yote. Yeba que tu as des prix à saisir. Même ba isolé yo, ozala kaka yo moko na solitude. Tu as des prix à saisir. Yamana na poko na lelo bien aimé. Moto na Nzambe asopa ki mafuta. Ayebisie ke kende, tu seras transformé et tu prophétiseras. Bien aimé, fonction ya minei
oyo onction ezali kopesa na vie na biso na bomo ya mo Christ. L'onction libère l'homme de toutes ces chaînes. L'onction de Dieu libère l'homme de toutes les chaînes du diable. L'onction libère l'homme de toutes les chaînes du diable. Et nous koloba fonction ya onction mosusu ezali pona ko libérer okoma libre. Soki moto azali loin Molimo santo to epakolami ekoya ko libérer na mignololo nyonso ekoya ko libérer na ba chaîne nyonso diabolique ba chaîne nyonso ya coutume ba chaîne nyonso ya tradition ba chaîne nyonso ya malédiction. Quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit, bien aimé, okomona ke onction wana yangonde ekoya ko sala mosala ya ko libérer yo. Bien aimé ko ba kenaza libre parce que datambolaka mais bato ebele baza na kati ya prison ya diable, baza na kati ya prison ya Satan, bazali ko excel, baza ko exceller te, toujours ko kota te na kati ya vision na Nzambe, na kati ya projet na Nzambe. Pourquoi? Parce que nous sommes enchaînés, parce que vous allez enchaîner na mignolo ya diable, vous allez ko tika yote o s'épanouir, vous allez ko tika yote pour o exceller, vous allez ko tika yote na ba domaine nyonso ya vie pour aucun liboso. Mais Bible zotali sabiso que fonction onction comme ce qui moto a pakolami onction ane ko kita pour na ko libérer na ba servitude na mignololo nyonso o ennemi akoki ko ya nango na vie na yo. Nzamba pambola ba edi nyonso o ba pakolami na poko na lelo parce que bien aimé onction ko libérer na domaine moko kangamaki o yo moko na makasi do ko kaki ko longwa te o yo moko na niveau ya intellectualisme na kokaki ko soit solution te. Mais cette nuit molimo na nzamba ko pakola yo na onction moko spécial o ko libérer na situation wana o ko libérer bana na yo o ko libérer famille na yo parce que l'onction yangwana ezali ko buka mignololo nyonso. L'onction brise les jougs, l'onction brise les chaînes, l'onction brise toutes sortes de malédictions. Tokotanga na mukana na Luc, alléluia, Luc chapitre 4 le verset 18 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19. Nzamba pambola ba elio ba kosunga biso na kokoma comme d'habitude. Pourquoi na lelo ezenelo ko mususu ezo salema. Je sens l'onction de Dieu ko kita na bandako bisika bana nzambe bazali loboko na nzambe nzamba azako sopa mafuta likona ba eli na poko na lelo en fait que bana nzambe bazala libérer na ba joug nyonso na ba mignololo nyonso na servitude nyonso na malédiction nyonso na maloba nyonso elobama ki mabe likona bino. L'onction de Dieu ko kita na butu na yo na butu na lelo pona ko libérer yo okoma réellement libre. Luc chapitre 4 le verset 18 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Yoka il s'est rendu à Nazareth où il était élevé et selon la coutume il entrait dans la synagogue les jours de sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où ils étaient écrits. L'esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Rosanta kabaya shindebere. Yokamoto. Bien aimé tangu nazako loba makambo nazoka ipakola mi mafuta na mutu na ngai. Pe nazako yoka ndenge nini mafuta ezo sopana na mutu na baeli. Esengeli mafuta na Nzambe kita, onction na Nzambe kita na mutu na yo, na libota na yo sikoyo. Pe obanda ko déclarer yango ndenge Samuel ayebisaki Saul. Tango molimo santo akosimba yo ti prophétisera. Bien aimé tango ko zwa epakola mi banda ko sakola na ndako na yo. Christ a pakolami azakolo ba l'esprit du Seigneur est sur moi. Abandi ko sakola, abandi ko prophétiser, abandi ko déclarer puissance et onction na vie na ye. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Bien aimé, ce qu'on pakola mi tatola, que nous avons pakola mi nanzambe. Vous avez besoin de cause à la pasteur pour tatola. Vous avez besoin de cause à l'apôtre pour tatola. Tatola molimo yozui, molimo na mbuya, molimo na transformation. L'esprit du Seigneur est sur moi. Le bamboula ol, molimo na nzambe azali ko nanga, na longwe na minyololo ya kufa, na longwe na minyololo ya famille, na longwe na minyololo ya bandoki, na longwe na minyololo nyonso parce que l'onction ezako ya pona ko kata ba chaîne, ko briser ba mikuma nyonso ya molili. L'esprit du Seigneur est sur moi. Moto ya pakola mi atanga ka munoko te, aloba ka tatola ka esprit oyo zana yango. Christ a déclaré qu'il avait été loin du Saint-Esprit, qu'il avait l'onction pour être libre et pour libérer les autres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie et pour renvoyer libres les opprimés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, na poko na lelo, la bonne nouvelle est que ma foute na mutu na poko comme réellement libre. Muli muna nzamba ye pona ko komiso libre. O comme libre na ba chaîne nyonso. O kangakio. Chaîne nini o kangakio bien-aimé. Bambula na bambula. Mutu na lelo, ma foute ya molimo santo. Ezako kita na mutu na poko comme réellement libre. Non seulement yo moko, mais o libérer famille na yo, o libérer bana na yo, o libérer bato baza ba proche na yo dans le puissant nom de Jésus Christ. Tangu yoko banda ko tatola makambo, liberté ko kota na vie na yo, liberté ko kota na ndako na yo, liberté ko kota na misala na yo, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Voilà le fonction de l'onction. Awa makambo ya kokene kosala nango ba spectacle ezalité. Awa ezali makambo ya ba déclaration. Awa ezali makambo ya réalité ya vie. Ozana besoin te ya ba spectacle po ba yeba ke ozali ouin. Tatola na munoko na yo. Butu na lelo kota na chambre na yo. Zwa kanda et santu. Bandako sakola po na vie na yo. Loba l'esprit du Seigneur est sur moi. Je suis loin du Saint-Esprit. Pona ko détourner biloko nyonso. Ko kata ba chaîne. Ale ba chaîne kanga kinga. Ya échec. Nyonso ya ténèbres. Na kwesi yango dans le nom de Jésus. Bandako tatola. Parce que vous allez loin du Saint-Esprit. Donc nous sommes donc loin pour être libres. L'onction de Dieu libère les hommes de toutes les chaînes des diables. Chaîne mon côté qui peut résister. Chaîne mon côté c'est la pauvreté, et c'est la maladie, et c'est la makambo ndenge na ndenge. Oh ils ont empêché que on a gloire dans Zambé. Aveuglement, cécité musu ces te kaka biso ekufa. Baninga bazo mona nkembo na Zambé yo mona kangote. Mafuta Nzambe e fungolo biso mona nkembo Nzambe. O mona bénédiction Nzambe, o mona élévation Nzambe dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Na butu na lelo na lingeke ni mulimo na Nzambe. Asopa na diko na sans mesure. Auction sans mesure. Bien-aimé, il y a que une fois que vous avez déjà loin du Saint-Esprit, vous avez délivré, vous allez libérer. Mouton, vous allez loin du Saint-Esprit, vous avez sous l'empire des diables, vous avez sous domination, il y a femme de nuit, mari de nuit, il y a kolota kadabutu, parce que vous avez l'onction qui te libère de toutes ces chaînes. Mouton azali loin du Saint-Esprit. Mikumanyo sobalati sakie. Molimo santu. Onction ko bukango. Po yoko koma réellement libre. Dans tout domaine nyon sur la vie na yo. Alléluia. Nzambe na poko na lelo. Apakola elimoko. Na mafuta spécial. Oyeko kiko rendre yo libre. Na makambo nyonso oyoko sala. Ma poko na lelo. Mafuta molimo santu. Et simba ba elinyonso. Na beleli yango dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tokotanga na mukana na 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 17. Nzamba pambola ba eli boyo bakoko mango. 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 17. Alléluia. Yoka. Or, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce que tout le monde peut comprendre le passage? La Bible dit que or le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Moutoua Salina Molimo Nanzamba Sali libre. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. C'est-à-dire que lorsqu'on est loin du Saint-Esprit, lorsqu'on a l'onction de Dieu, on ne peut plus continuer à être esclave. On ne peut plus marcher sous l'esclavagisme des démons. On peut sous un lien quelconque. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Laisse que l'esprit du Seigneur te saisisse cette nuit. Pour que combat libre na makamonyoso. Tika poko na lelo. Au combat libre. Que l'onction de Dieu, l'esprit du Seigneur est simba yo. Pour maintenant liberté dans le domaine de nyos. L'esprit du Seigneur est simba ba projet na yo. Et simba misala na yo. Et simba dossier na yo bi pa yezali. Ozana ba dossier o yezali ko bunda bunda na ba tribunaux, na ba bureau. Poko na lelo. Molimo santo simba yango. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Je proclame donc la liberté dans ta vie. Si réellement tu as l'esprit de Dieu, je proclame la liberté dans ta vie. Je proclame la liberté dans ta famille. Je proclame la liberté dans tes entreprises. Je proclame la liberté dans toutes ces choses. Oyoko simambula ol. Ozala libre au nom de Jésus. Conséquence, mon côté ma chaîne et kangayo. Et kangamisala nayo. Je le proclame en tant qu'un envoyé de Dieu. Et que ma bouche a été pour proclamer la liberté.
Parce que la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Sois donc libre cette nuit dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nzamba pambo la bino. Na kokene kosukisa. Na fonction ya suka. Otokomona na butuna lelo. L'onction anéantit toutes les forces sataniques et démoniaques. Onction en Zambé, c'est-à-dire qu'on anéantit toutes les forces sataniques et démoniaques. Et celui qui a l'onction de Dieu, onction on a katina yo, yango ko ya pona ko anéantir ba makambo nyonso démoniaque. Moto oyo azali ouin du Saint-Esprit bien-aimé, a commis intouchable. Yende azana bokozi. Yango Christ a kiki, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toutes les puissances du mal. Et rien, alors rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc, l'onction anéantit toutes les forces sataniques et démoniaques. Ce qui ont laté et pakolami wana yango koya ko anéantir force nyon sur l'adversaire. Et quiconque osera yako élever le moko na ye likolo na yo, Nzambe ako frapper ye. Nzambe azali Nzambe ya vengeance. Nzambe azali Nzambe abundela ka bato ba pakolami. Bobo sanate na ye bisaki bino na libosoke. Bato ba pakolamaki ezalaki kaka ba ministre évangile te, mais ezalaki ba chrétien nyonso. O bazalaki na kati ya chambre haute. Bango nyonso bazwaki pakolami. Bible biji ndemo na moto kitelaki bango. Pe bango nyonso bakomaki koloba meko da sika. Et prophète Joël a dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens prophétiseront et vos jeunes gens, les vieillards auront des visions. Nous avons besoin de catégorie mais likolo na batu musuni nyoso. Alors tu es comme monaki awa nzamba za ko sopa mamamnini mafuta nae pour protéger basakoli et protéger bananaye et protéger catégorie nyonso ya bato oyo bayambiye. Mutu nyonso abenga mi mwana nzambe aza mo pakolami. Soki mo kitili ko na yo okomi mo pakolo komi loin de Dieu. Yoka bien aimé. Nangi to tanga verset moko na 2 Samuel chapitre 1 verset 13 jusqu'au verset 16. 2 Samuel chapitre 1er verset 13 jusqu'au verset 16. 2 Samuel chapitre 1 verset 13 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles: d'où vient-il? Il y répondit: je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit: comment n'as-tu pas? Écoutez très bien. David lui dit: comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ces gens et dit: approche et tuez-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Alléluia. Dans verset 16, et David lui dit: que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit: j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Alléluia. Du solo yoza tellement moulaï ba neko bazo koma bokoki ko banda ko koma ngo banda premier verset. Il y a 2 Samuel chapitre 1 premier verset qui nous na 16 wana. Okomona ndenge nini David azali ko venger Saoul. Oyo Nzambe asi a rejeta ki. Saoul azaki mo pakola mina Nzambe, mais akoma ki na likambo na Nzambe, Nzambe a rejeta ki Saoul. Mbala mingi David azali ko kima Saoul azako luka abomisa ye. Mais David azako ne ko bombama, azako kima, alingite azwa problème na mo pakola mina Nzambe, alingite azwa problème na moto Nzamba pakoli mafuta likolo na ye. Bien aimé, il y a des gens bangonde ba luka problème na ba pakola mina Nzambe. Ata yo zo ko kima ye, mais yazo luka ba problème na yo. Ata yo lingi ba problème te yazako luka ba problème toujours na ba pakola mina Nzambe. Mais awa David a commis mokonzi, Nzamba poni a rejeté Saoul. Saoul a zaki toujours un roi de l'Éternel na miso Nzambe pe na miso ya David. Bible dit que mukomusus
Tango Saoul azali ko landa David a bon mami na kati na ba grotte. Ba soda ya David bandi coïncider ba bi voilà moto ya zako lukona na ba problème alinya bomisa nzamba pesi ye tikato bomaye. David alobi loin de moi makanisi ya kotia ko simba loboko na ngali kona mopakola mina nzambe. Mais alors que nzamba s'est rejeté qui déjà Saoul. Nzamba s'est bloqué qui déjà Saoul. Mais David azako zonga na principe que moto azali loin de Dieu basimba kate. Moto ya pakola mi babundisa kate. Moto ya pakola mi ba frappa kayete. Atiki Saoul abimia ke alwi ne papa nanga pona ni yozuluka ngana mabe ngana zana dikanisia mabete bato baza pembe nga baza ko esite ngana tia loboko likolo na yo mais je ne peux pas poser ma main sur toi car tu es loin de l'Éternel. Mais awa bitumba ki makas entre Saoul na ba Malécite bibi bitumba komi tellement acharné pe Saoul azu pota na kati ya bitumba amoni ke olieba ko kanga vivant amoni jeune homme moko Malécite azalaki wana alobi malamu bomangai parce que douleur eleki vertige eleki makasi nazo ko kaiso soutena ngite ba ko kanga po banyokola nga bomanga na kufa moko na bosana e bato nyonso bayebaki ke Saoul nzamba si abwaki jeune homme ya bimisi épée a frappé Saoul mopakola mina nzambe croyait que asali malamu croyait que akozwa manoto récompense pas na roi David akimi mangu ti esika David azalaki akiko yebisa bole kisanga pesa bonne nouvelle pas mokonzi ennemi na ya kufi bato batiki nzela bake ya komi liboso na David ayebisi David na ye na bonne nouvelle Saoul na mwana na Jonathan bauti ko kufa na bitumba zaki makasi David obibe yo yeni makambo ndenge nini ke ya kufi abi winga na zalaki wana sur place na mona ki ndenge nini azaki toucher azaki frapper azako bunda na diwa bonga benginga azaki no na bomoy alobi nga kinga na bomaye na bimisi epe na na frapper ye pe akufi tala ba biloko alataki yango na longo yango na ebembe na ye nango David alobi ambo nani apesi yo ndingisi ya kosimba mopakola mina nzambe likambo na ye eza na ye na nzambe yo kokaki na droit moko te ya ko di sodani na za pembeni boya alebo frapper ndenge ya frappaki nzamba ko juger makila na ye na mutune lokole bimi na munoko na ye parce que a déclarer na munoko na ye kenga na lalisi mopakola mina nzambe. Bien aimé ça na bato belelelo baza ko sepela tango asali muninga mabe webite mutu wana aza mopakola mina nzambe tango escroquer moninga zako lela tango zako nyokola baninga ya zako sepela azako tatola ke mutu wana yuma na zui mwasi na ye mutu wana yuma na escroquer ye. Bien aimé soko aza mopakola mina nzambe kaka nengo zo tatola wana nzamba ko frapper nzamba ko benga un ange ya vengeance akoya ko frapper munoko na yo ndenge zali ko tatola contre un oint de l'Éternel contre mopakola mina nzambe moninga za tranquille yo zali ko kende ko sasa nzamba ko frapper vengeance na nzambe ko salema yango na poko na lelo ba nyonso bazali ko simba bapakola mina nzambe tina te yeba ke ya un Dieu de vengeance wako benga armée ba benga kaye l'Éternel des armées ako benga soldat moko na lola ndenge David abenga ki pe ako frapper. Bien aimé soko za mopakola mina nzambe komi tungisa te nzambe aza nzambe ya vengeance ako frapper ba ini na yo mbulo nzambe azali ko frapper azali ko venger ba Eli de Dieu nyonso mbulo nzambe azali ko frapper ba oint de l'Éternel nyonso. Bien aimé soko za moi sito mobile moi na te mukolo soko za oint de Dieu yeba ke nzambe telemi pona ko venger yo e komi année ya vengeance ya nzambe pona libota na yo e komi année ya vengeance pona ba ini na yo e komi année ya vengeance pona bana na yo ba oyo bazako bundisa yo tina te nzamba zako benga ba ange na ye po batele bana mipanga ba bundela ba pakola minyonso dans le puissant nom de Jésus. Esika bandoki basangani po basimba ba élu esika bandoki basangani po bakitisa ba pakolami esika bandoki basangani po bakit ba ledisa yo ange na nzamba ko kitana mopanga de la même manière bango baluki ko frapper nzamba ko frapper bango dans le puissant nom de Jésus-Christ. Na poko na lelo esengelo yeba ke toute personne o cause ko lever maboko na dikolo na mopakolami na nzambe pona ko frapper o azali ko bongisa po frapper yo a frapper bana na yo moto na nzambe et pe na nzambe ko frapper bango
Parce que les enfants de Dieu, bazali ouin, bazaba intouchable. Na poko na lelo bien aimé. Yeba armée de l'éternel et telemi. Ils allaient battre la pakolami nanzam. Ils allaient pambo la maboto et pakolami. Il y a des familles ba simba kate. Bango nyonso ba pakolami. Banana papa kino nambana. Bazaba pakolami. Batambo la kada koto sanzambe. Bazwa baptême du Saint-Esprit. Basali la kanzamba avec un cœur sincère. Bazaba pakolami. Ata bazana ba ministère était. Menzamba zomona bango ba pakolami. Simbi bango oza frappé, au simbi biloko na bango ozali frappé, au simbi mwasi na ye ozali frappé, au simbi mobali ya moto ozali ouais oza frappé. Pour bamsu bazaka ba courager, ah naza kozwa momi na yuma moko boye, oza frappé. Soki moto anaza mopakolami, bien aimé kozala frappé jusqu'à 4e génération. Au simbi mana ya mopakolami, oza frappé. Poko na lelo Nzambe atelema pona kosala vengeance na ba nyonso oyo bazali koluka elongi na Nzambe. Nzambe atelema lelo pona ko venger mafuta na Nzambe ekitaliko na mutu moko na poko na lelo. Mafuta na Nzambe elata elimo ko na poko na lelo. Mafuta na Nzambe elata ba nyonso bazali kotambola na Nzambe. Tokotanga mokana na Ecclésiaste chapitre 9 le verset 8. Ecclésiaste chapitre 9 le verset 8. Ecclésiaste chapitre 9 le verset 8. J'ai dit au nom de Jésus. Yoka bien-aimé. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Parole du Seigneur. Bible obi ke na tango nyoso bilamba na yo ezala ya pembe me mafuta ezanga te na mutu na yo. Ozali kotambola na vie ya sanctification eza malamu mais epakolami ezanga te na mutu na yo. Onction ezanga te na mutu na yo. Otambola kana ba jeûne pe prière eza mabete mais mafuta ezanga te na mutu na yo. Quand tout temps onction etika yo te kolinga te o se séparer na onction na Nzambe. Bible bike na tango nyonso onction na Nzambe eza na mutu na mafuta molimo santu etambola na yango moto ko sécuriser yo, yango moto ko protéger yo, yango moto ko peso puissance ya ko anéantir force nyonso ya diable, yango moto ko bundela yo parce que vous allez loin de Dieu. Yango wana esengeli ke tambola na kobanga Nzambe. Bible bike tes vêtements soient blancs. Elingi ko ba ke ose banda ko se contrôler. Bilamba na yo ezande bizaleli. Comportement na yo ezala sans reproche liboso na Nzambe. Simanango onction na Nzambe ezangate. Onction na Nzambe ezangate, mafuta ezangate na mutu na yo na poko na lelo. Quand tout otambola kana mafuta ya molimo santo ozana na mutu to na moi mafuta na mutu na yo. Bien aimé ba nyonso o bazali ko tambola na kobanga Nzambe bondele pa na Nzambe poke Nzambe asopa mafuta na mutu na yo. Bondele pa na Nzambe poke Nzambe atikate kosopa ka mafuta tongo nyonso na mutu na yo. Otambola ka lokola moto ya yebi Nzambe, otambola ka lokola moto avec otambola na kobanga Nzambe okomona mafuta na Nzambe ekobanda kozana mutu na yo. Tokende ko sukisa na verset ngana lingara mingi na psaume de David chapitre psaume 133. Alléluia. Premier verset qui donne à 5e verset. Tokende ko sukisa wana. Psaume 133 premier verset pe tokende ko sukisa yango na 5e verset. To sukisa même na 3e verset plutôt. Psaume chapitre 133 verset 1 jusqu'au verset 3. J'ai dit au nom de Jésus. Bible. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Alléluia. Yoka bien-aimé. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête et descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bible dit sabiso que ça malamu na bande koko umela disanga po ke bisika wana Nzambe azali. Mais yoka na verset 2. Eza lokola mafuta ya kitoko esopani diko na mutu. Esopani diko na mutu na alona pe kiti na mandefu na ye. Pe esopani na bilamba na ye mobimba. Bible talisi ke moto yo mafuta esopani na mutu na ye. Moto yazali na auction eko suka kaka te na yo. Auction wana eko mema bénédiction eko kita na bana na yo, eko kita na famille na yo, eko kita na bandeko, eko influencer milliers nyonso yo kozala.
Soki moto mafuta esopani likolo na ye esengeli influence ya bénédiction wana ekita na bato, bénédiction wana eprofite na bato mosusu, bénédiction wana bato mosusu batatolake nzambe merci parce que pambolaki ndeko oyo. Ezala une bénédiction oyo bato mingi bako profiter, mais yondo zali mutu na nzela na yo na poko na lelo mafuta ya molimo santo ezoko banda na mutu na yo eko sopana likolo na bato bako banda ndeko ya ko defa pa na yo, bato bako banda ndeko ya ko luka pa na yo parce que mafuta esopani nde likolo na yo. Nzambe aponi yo lokola mutu bipai wapi canal na ye ya ko pambola bato. Yango wana tokomi na suka na ligeke mutu moko abondela aloba nzambe sopa mafuta na mutu na ngai à travers ngai nazala une bénédiction pour la bande comme mosusu. Auction na yo nzambe pesanga connaissance ya parole ya profondeur na yo. Auction na nzambe epesanga pouvoir ya anéantir force nyonso ya diable. Auction na nzambe epesanga autorité et introniser nga na kati na bonzambe. Auction na yo et transformer personnalité to pe identité na ngai. Auction na nzambe e libéré ngai na ba chaîne nyonso oyo ekoki koya kobundisa ngai pe mafuta ezanga te na mutu na ngai po ke mbula oyo na mona nkembo na yo nalingi na sambela po na yedi moko parce que mafuta ebandi kosopa na deja bipai oyo ozali yebisa nzambe kolo nalingi eke liloba oyo etouche motema na ngai yo ofungola lola po osopelanga mafuta oyo mutu na mokili akoki kolamba te me mafuta oyo euti na mboka na yo molimo santo ndenge kitaki likolo na basali na yo na mukolo na Pentecôte kita likolo na nga ndenge kitaki likolo na kolo Yesu musima na libatisi ekita likolo na nga eya ko changer identité na nga ndenge kitaki liboso na Saul et transformer ki Saul yango pe transformer bomo na nga maloba na nga ekomo maloba ya basakoli o na koloba nzambe okokisa yango na nina sambela pona yo poke poko na lelo bikamo na nzambe bila yo. Tendre Père le Dieu de toute puissance maloba na yo ezali esprit pe ezali vie sopa mafuta na diko na peuple na yo sopa mafuta na diko na banyonso nzambe bayambi yo lokolo pe mobikisi sopa mafuta na nzambe po epesa bango connaissance ya maloba na yo batambola pamba te mafuta yo memela bango guérison élévation bikamo nzambe okokisa maloba oyo sakolami na poko na lelo en fait que libota oyo batatola munene na yo mafuta na yo pesa bango autorité ya ko anéantir force nyonso ya ténèbres ya ba démon mafuta na yo évanger bango na ba combat nyonso oyo mutu akoki ko bundisa bango ya bututo na moyi mafuta na nzambe ememela bango bonheur dans le nom de Jésus qui est notre véritable Dieu de to bonde liboué tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Nzambe na bikamo apambola bino apambola ba elinyos apambola ba inyos bazali ouais du Saint-Esprit tika auction spéciale oyo et accompagner ma famille nyonso okoma intouchable auction spéciale peso connaissance et profondeur ya parole auction spéciale et memayo na bitambola tambola te okota bonganga te mais ozwa connaissance que avec Dieu nous ferons des exploits. Christ notre Seigneur azali ko wendre biso d'une auction spéciale pe a marqué biso na so ya Saint-Esprit pour que tous ala bana nae et que journée na lelo butu oyo ezala butu moko très spécial pour na libota na yo pour na bana na yo pour na couple na yo pour na ba projet na yo ezala loin du Saint-Esprit dans le nom de Jésus na pamboli ba nyonso ba eliba palandi biso partout dans le monde bo bazana Australie bo bazana Amérique bo bazana Canada bo bazana Grande-Bretagne bo bazana na Europe ba nyonso ya Stockholm bo bazwami na Afrique nzamba leka na ko pambola bino zamba pambola basakoli nyonso o bakotaki na poko na yo ko soutenir biso apambola chéri na ngai l'évangéliste Sephora Likenja akende ko pambola papa na biso docteur Esaïe Saïf pe mama na biso mosakoli ya solo mama na biso mente nzamba pambola ba servante nyonso basakoli nyonso o baza wendi Saint-Esprit na pokwa na lelo pe ba oyo maloba na bango nzamba kokisaka nzamba ngelo pambola bana mepsa ifrata na Stockholm pe na Yetebo nzamba pambola papa na biso digital momo na bomoko mboka pe apambola jeune na biso Jonathan na réalisation po nanzela na yebozo mona biso les 4 coins du monde nzamba kende ko pambola ba oyo nyonso balingaka sango malamu soki Yesu ayete bien aimé tokokuta na malasima pona message mosusu nzambe azali ko pesa biso mukumba ya kobondela pona bato soko zalaka na Stockholm awa
tozali chaque jour na église Mepsa Efrata na Egdal Nshirka soko zui métro ya etc ozako bima na libulu ya métro na droite kaka wana na parking na droite église ya munene zali wana kota na kati tozali wana chaque dimanche à partir de 12h30 ti 14h30 Zamba pambola biso bongo tokutani mbala ya sima dans le nom de Jésus-Christ. Amen.